Mbote ndeko Carlos Bingi, mbote ndeko Guy Alingabo et puis mbote ndeko Rémi Luvumbu oyo azali ko intervenir à partir ya Suisse. En tout cas intervention nanga ezali kaka par rapport tout d'abord na robana condoléances na obanda ki émission ko annoncer décès ya ndeko na biso Ludo Renders na bengi ndeko na biso malgré que azali flamand azali anversois abotama na anversawa azali mutu avandi na communauté africaine congolaise awa na Anvers bamona ke partout na bamatanga azalaka akufaki lobby ezali vraiment sango ya mawa pona biso. Il faut noter que Ludo Renders azali président ya ASBL babengaka piscine d'activité awa na Anvers, l'une des ASBL organisera vraiment d'activité mingi pona kosa la promotion ya art ya culture africaine. Azali P très active na ASBL na coopération développement entre Nord et Sud, et par là il a aidé aussi beaucoup de Congolais, hein, entre autres VZ2, Asma Kaveka, il y a Boeing notamment, il fallait qu'il y ait un studio mais malheureusement Azalité. Il a aidé la centre culturel africain récemment ouvert na Anvers, Pembeni et à Gare Centrale. En tout cas, Liwa, il y a Lido Ezali, Sango vraiment, il y a Mawa, donc condoléances na famille Naé et toute la communauté africaine pour Lido Renders Azali, Moana, il y a Afrique, Ndeko, Carlos Bingi. Merci mingi ko yokayo oko pesa moya suka pona makambo ya ilekaki na Belgique quoi, parce que yo pozali mwana mboka oyo okoli na mboko malgré oyaki koya okolo ba mwa liloba moko ekoki ko sukisa interview na. Et justement ndeko Carlos Bingi na landi ba intervention à commandant Guy Alingabo na ya Rémi Luvumbu. Il faut le dire que Belgique ezali l'un des plus grands l'un des pays où ils ont livré un plus grand nombre de combattants au Bazali Kobunda kuna na Syrie, Bazali Kobunda na côté à mouvement État islamique. Donc ils allaient au Sabatubele, chiffre par exemple Belgique sur 1 million d'habitants, Belgique ils allaient na 46 combattants, il y a na État islamique. France Talambo comme France, étranger Bazalakebele, Bazalika na 18 combattants sur 1 million d'habitants. Néderlande, nous allons pembeni à Hollande, il y a Belgique, Bazali na 15 combattants, Allemagne, Bazali na 8 combattants sur 1 million d'habitants, Mbokaniti, Italie, kuna ba étranger, Bazali belé, ba marocain, mais Bazali na 2 combattants sur 1 million d'habitants. Donc, analyse belé, Bazali ko sala, analyse, Bazali ko lobake, douane nous Bazali dû na différence entre na enseignement surtout en éducation en Belgique entre autochtones, c'est-à-dire jeunes ou bauta na mboka mopaya ou bien papa na bango ou bien koko na bango bauta na mboka mopaya. Donc différence, il y a enseignement ezali makasi, et puis tous allez remarquer que en Belgique bana ya bauti na bazali na passé migratoire bauti na mboka neti ba Congo, ba Maroc, ba Ghana, ba Turquie. 30% bazali ko quitter enseignement secondaire sans un diplôme dans aucun autre pays européen, et ça la makandengwana. Et puis étude très récente, il y a Fondation Roi Baudouin, ils allaient montrer que le système éducatif na Flandre na mboka autovandi Anvers, Gand et puis na Belgique en particulier, ils allaient même élèves d'origine autochtone, d'origine migrant, Congo, Maroc, Turquie, na Botania na niveau mon côté. Donc différence les ali makasi, contrairement dans les pays neti Finlande, Canada, et dans une certaine mesure mboka neti Suisse ou Rémi Luvumbu avandi, et même Hollande. Donc élément sous ces ali participation dans le marché de l'emploi, il y a personnes d'origine étrangère en Belgique, ils ali très difficile. Ils allaient couler la mboka nyoso ya Europe. Donc na Anvers par exemple pour le logement ils allaient ghetto, donc bano babotani na Linkerouvert, na Kiel, na Borgerhout, na Antwerp 2060 ou bien na Luxbal, bazali condamné ko sala ba misala neti ya bakombolaka ou bien bazala ba ouvrier.
et ma conséquence on a mis ces ali mener na radicalisation. Donc radicalisation, d'ailleurs c'est un auteur flamand, azali professeur à la université donc comme on a Eric Kolstad, azali professeur en relations internationales et spécialiste il y a djihadisme en lobby radicalisme et on ezali ko mener na islamisme ezali te que batumusus bazali ko loba islamisme ndezali ko entraîner radicalisme ezali islam te ndezali ko entraîner ba jeune ba koma ba radicaux mais ezali radicalisme dû ya ba condition oyo bazali ko vivre awa na Belgique awa na Flandre lobango na mona ngo ezali discrimination. Justement discrimination.